Awa sikoyo na diplomatie nde tokopanza teke tokoloba nyo Kabila nazo ebisa yo asuki na bailunga nyonso ils ont compris que non mutu azana masolo eza panzi ya chef de le sikoyo yoka na conseil des ministres ya lelo ndenge toloba na bino chef de l'état akangi ministre nyonso na lito yo mutu ozo sala bisala sala ngana ordonné yo ozo contredire ngai soki e continuer UDPS FIFA yo ministre okozala liba alimeja okozala libanda et puis Fatia lobby en entendant discours et en entendant parlement et discours dramé bon olinga te parlement na se chaque lundi de la semaine, UDPS FIFA, lundi nyoso ya semaine, akobanda ko présider conseil des ministres, betela Fatima Bogo Makasi. Yo to fanda na kino, au moins la place Kabila sala conseil des ministres, asala yango, UDPS FIFA. Fatia pesa ki illustration moko très simple. Alobi ba ennemi ya lobby tomoni lelo basangani na Union européenne basangani na Union africaine UDPS FIFA qui pourrait s'imaginer que non un jour États-Unis na Japon bakofanda basolola mais ndoki bakombataka ye na molimo guerre ya est eza guerre oyo toko combattre diplomatiquement, donc combattre politiquement, mais biso na biso et qu'on empêcher bisoter tout ça la coopération bilatérale. UDPS FIFA. Fatima na maye, était là Fatima bon makasi. UDPS FIFA. Awa sikoyo okoyeba ba secret oyo Richard Saint-Gebera, actuel secrétaire général de la communauté de l'Afrique de l'Est, et ensuite Oyo Azalaki, ancien envoyé spécial dans l'Afrique, il y a sous-région, il y a Paul Kaga, UDPS FIFA, Balinga qui va penser Congo, Balinga qui va bancaniser Congo. Depuis 2003, Bambemba Nyoso naka, Bamuzitu naka, Bakatumbi naka, Fatia Zayaza, UDPS FIFA. États-Unis à Tali, Alobi, Ouganda, Rwanda, na Burundi. Bayebi carte oyo ezobetama na République démocratique du Congo. UDPS FIFA. Alors il faut tout doucement bango. Donc à tricher bango, to beta raccourci. UDPS FIFA. États-Unis a base na ye militaire. A 3 départements américains. Département au babengi na kombo ya africain. Département oyo babengi na kombo ya FBI. UDPS FIFA. Na département oyo babengi na kombo ya Gwen Security. Gwen Security ezali structure ton organisme oyo et s'occupaka na garde présidentielle ya États-Unis da Baye bakamati yango na Sida du Sud. Bien ba hélicoptère de guerre. Na lobini ba hélicoptère de guerre. Yango Boyomonaki, ministre ya affaires étrangères, Yamboka ya Soudan du Sud, Inde na Congo. Toloba, Topansa, Tomola Loboko Gangaba. Politique est combien les Nazotu Nabino Mutuna. États-Unis atera Rafumbwa, atera Kamwamba, atera Matu, Yosiko Yoyebe. Na Soudan, Baouti Kosala transition, gouvernement transitoire.
UDPS viva. Bakamati ba civil na ba militaire basanga ici bango placement. Premier ministre soudanais, sud-soudanais, Abdallah Hamdok, Azali espion ya États-Unis parce que Asala na Banque mondiale. Bachaye premier ministre pour nani pour abanda ko espier Burundi, Rwanda na Uganda. UDPS viva. L'air banama ibamoni manduki ya États-Unis des drapeaux ya États-Unis na drapeau ya République démocratique du Congo. Babanga rate basali nini masa yo welela na nukende pa fachibe otuna ye oyo tozomona ezalini mwana mai akomi wana aza mwana mwasi akomi alobi na fachi wetwa fachi alobi na suda balobaka chilu alobi te biloko tomoni kuna ça ne va pas yo yebisa biso alobi bobanga te 2020 eza ane ya action nazo ebisa yo potala ke 2020 eza ane ya action nani amonaki attitude ya 520 giga Jean-Marc Kabunda na parlement UDPS viva Tambwe Mambaya apesi mbote akangelo Janine Mabunda ya apesi mbote akangelo yo sikoyo yebela fachi asilisi discours na bureau na ye ya palais du peuple tomona Shadar azolanda ye simasi bato bakotaki na kati Shadar afuka mangata asali nini obenga Suède babonelanga mo fachi ebisi lero bomaki zeila catalan ngana salaki na lime ndenge obandaki yango kosilisa ya mandat d'arrêt ya Shadari na Kinshasa mandat d'arrêt ya Jatini Ngobila na Kinshasa ndeki bango biko tombola loboko gangaba leur ministre wana ye fachi ayebisi ye yoka awa sikoyo yoka leo baye facha ebisi bango biloko wana eza biloko ya bilote eza biloko ya États-Unis UDPS viva balamako babato marine ya États-Unis na Brazzaville saso atali abanga rata salini atindi coordonnateur ya présidence monsieur Jean Ondo UDPS viva et pas fachi tunana nous fachi béton oyo tozali komona na fleuve eza lolengeni fachi alobi sasu Zalakan, alobi mon cher, ngana zobanga na lingi na briguer troisième ba américain basali sarabango baje po américain ateka kamayebo ateka kafumbwa yo sikoyo yebe ye ateka kamatu ateka kamindu ateka kabingo tombola loboko gangaba facha ebisi sasu kozala chumanere ozolengani Lilia Kibino biko awa deja nazo ebisa yo sele mobimba maluku mobimba Amérique na Amérique Mike Comer akamati téléphone na ye a tweeté alobi fini babusoba na République démocratique du Congo avant de continuer yoka ba société oyo ya États-Unis oyo koyana ko UDPS viva toloba topanza Mike Comer alobi boye applaudir courage ya chef de l'État ya kokomisa justice ezala indépendante et puis bango ba américain bakosala exploitation ya ba minerais responsable bakoya na ba appareil ya télédétection
UDPS viva tout na janvier awa le 20 bokomona bakosala forum moko boye ya ba investisseur américain na délégation bokomona présence ya Mitsuan Rui oyo azalaki rival ya Barack Obama. C'est un multimillionnaire. Bokomona numéro 1 ya Boeing. Bokomona Bill Gates en live. Bill Gates ya Cardozo Mwamba. Bill Gates pena ya Bill Gates. Il est bien viva. Oyo ya Boeing. À part 2 avions oyo ba sombaki na Brésil. Ye abimi sur 6 avions. Et pas Fachi. Topesi yango Congo Fachi Airline. Fachi nini? Airline. Oboyolo. Destination nyonso. $100 ame. Tombola logo ganga ba. Balukaki yango bakomona ya. Yango. Fachi a lobby 2020. Biso tout okobala bache. Bacheri bakobala bajo. UDPS viva. Kobanga te. Quand Fachi promet à Salaka, l'air Fachi Azanowe, Fachi l'air Aya Kalobi, bon, ce qui dès que je suis au pouvoir, enseignement est qu'on s'alla au feu. Batebela, wana ba discours. Total aboyeba, gratuité yancé. Les lots abe cholé, na 13h, Batubalandi édition il y a 13h et il y a 16h, bako contredire ngate. Senko a sali conférence de presse et loko ya liboso. Nous remercions le chef de l'État. La gratuité et enseignement, tout le monde va avancer. Ba enseignant oyo ba bandaki kosi mambongo te frais na bango et mati à 75 pour mettez la Fachi mambongo makasi. UDPS viva. Awa sikoyo yoka. Mike Hammer a lobby ba société oyo ezokwe ya déjà awa. D'ici le 31 décembre, donc on fête na bango Noël à Bakomelanko Yande. Les sociétés multinationales américaines du secteur des nouvelles technologies, de l'information et des communications, NTIC en sigle, UDPS viva, une alliance publique et privée pour un commerce équitable de minerais en République démocratique du Congo, création d'emplois pour les jeunes Congo, l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo et soutenir les chefs de l'État militairement sur tous les points stratégiques de la RDC. Yango Fachi ayebisaki bango deja bayekola kona tombola loboko ganga ba omoni na fongola yo eloko moko chaque combattant tozali na 2017 l'air bazolo ba oteno to sangana to pona candidat moko ya opposition wana Fachi fandia toke kota la chef de l'État biso presque baranguer na quelques combattants Jean-Marc Afandi Fachi afa Top Congo et Bengi Jean-Marc. Wana Fachi outi ko signer à se mettre d'accord ya kenon to sangana na bango to pona candidat quand même wana MLC INC basala qui clique moko UDPS viva. Bon Jean-Marc alobi boy soki Félix Akei ko signer a signé et engagé Yemoko. Biso IDPS to kende na ndenge na bi batuni Tshisekedi asi a signé a lobby etali biso wana bazana Fachi wana le Christian Katichombo bakata câble na Fachi te basalini babetani mabo IDPS viva soki otali attitude ya Jean-Marc na palais du peuple ezalaki attitude musu 520 giga akotiseli bango mama na fa discours ezobetama ilunga ilunkamba azosenga bisa encore se dit jamais vu. Janine Maboun asengi bis encore Yandre Kimbuta Telemi alobi Fachi bande yo sikoyo discours yo koyebisa biso discours yawa awa sikoyo yoka ba société oyo ezoya UDPS viva exchange pour comprendre boyebit anglais musique awa nanu dans un premier temps
Exchange, Apple, Google, General Motors, Microsoft, Boeing, AT, UDPS FIFA, na Mark Zuckerberg, Oya Facebook, na Congo, Azoya Waba investir, UDPS FIFA, Parti au pouvoir FIFA, Yoga Sikoyo Ndenge Mindele, Bakomi Kolukaba, proche ya Kabila Mukemu, Toloba, Topanza, guerre du Congo. Un homme d'affaires suisse accusé de crimes de guerre pour avoir financé leur CD Goma de 1990 jusqu'à 2003. Le nommé s'appelle Christophe Ibert, un ami intime à Joseph Kabila, UDPS FIFA. Le ministère public de la Confédération MEP sans sucre et le ministre de la Justice suisse a porté plainte à M. Christophe Ibert, UDPS FIFA, et l'ONG Trial International et Open Society. Tout Ibert a dit c'était juste un truc de mafieux. D'où ensuite Hippolyte Canard, Moïse Katumba, Augustin Katumbimwa, Matata Mpo, UDPS FIFA, Azarias Robé, Liliaki Bango Biko, UDPS FIFA, États-Unis à Kenda Kamalen de UDPS FIFA, Parti au pouvoir FIFA, UDPS FIFA, alors Nasoya Bisayo et Indagata et Salinine, Awasikoyo Yoka. Discours, il y a chef de l'État et Saliao. Discours, il y a chef de l'État et Saliao. 2000 francs aussi. UDPS FIFA. Kabola, to partager makani, to sal analyse ensemble, to tika makambu ya complexe d'espérité. UDPS FIFA, yo okopesa information ya orte, ngana zo range, soki na silisi information na koki. Boete, UDPS, to pasa bango matoi. UDPS FIFA, parti au pouvoir FIFA. Voilà le Bagangaba. On a un goût. On a Salinine. Alors, tout n'a même la vie n'a pas connu. Fatih Sa Majesté. Donc voilà le Bagangaba. Olinga te Fatih chef de l'État. Onyonga te Fatih politique est comme elle est. Nazoya Bisayo, Kalamingite, c'est là Kinshasa, Cape Town, c'est là Togo Boulande, Bilongo Kodame Koyande, Tombola Lobo Gangaba. Alors sans plus tarder, nous allons continuer dans ma solo Nabi. Motar Boyebi, Hippolyte Kanambe a commis Wewa, a commis chauffeur. Sikoyo proche na ye moko, UDPS FIFA. Abula kina moto na ye wana bazo sakana. Monsieur Frank Eyambe, nakobula na bango na kosakana na bango moto.
bakei kolekela na kote bakomando américain basa nazoyebisa yo na minute oyo fara na DJ Rafa mutu nyonso etikali tolobi nzambe falata Hippolyte Kanambe azala wa UDPS viva parti au pouvoir viva awa sikoyo yoka erreur munene oyo PPRD asalaki tozali na élection 2018 conseil de charge ya PPRD bafandi balobi toza na peuple congolais aza na confiance ya biso PPRD. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un parti politique ya mikemi basali ba AAA ba AAB na ba FDC awa sikoyo yoka PPRD normalement dans l'Assemblée nationale, UDPS viva. Bazana 64 députés, il n'y a pas AAB, na AAA. Bango Bazana plus de 95 députés. Bahati Lukwebo, Azalina 75 députés. Bisomo Kokash, Bazana plus de 54 députés. UDPS viva. Awasikoyo Yoka. Puis Mwabilo Mbaimukala. Ye alobi makambu ya FCC azomo nango lisusu clarté. Allo na UDPS viva. Ministre ya affaires intérieures oyo babengi na kombo ya Gilbert Kankonde alobaki déjà na nenen kulu atika buzo FDC ezaka kamo UDPS viva FDC ezaka ya Bahati Lukwebo sepelakata asali nini UDPS viva déjà ndenge esawana majorité ezali. Qu'est-ce qui va se passer? Fachi a co-créé nouvelle majorité présidentielle parlement. UDPS viva Kabila Simbi Mutu alobi UDPS viva parti au pouvoir viva Kabila bengi batunaya yebisi bango boye pona nini bo induire ndana erreur na sengi bino bopesanga candidat na Sénat bokamateli bopesinga kamikaze eza Alexis Tambwemwa awa sikoyo yoka Tambwemwa bakala mingi te babengi ye na justice belge UDPS viva bemba bakangela ye wapi yo sikoyo yebe akozonga to akozonga yango bomanaki Tambwemwa akomi mwana ma UDPS viva der azokende Belgique akozonga te bala moko sami bandi banga nyata bortole awa sikoyo Fachi akose créer majorité parlementaire mususu AAA AAB na FDC tosangana te tosali nini tokomi majorité parlementaire UDPS viva otomboli lipeka Fachi abengi sami bajiba papa fanda UDPS viva abengi Benoît Loi Somba Mwabe fanda UDPS viva akobanda na za désolé à partir ya lelo na panzi parler UDPS viva wana sikoyo simbati États-Unis a entouré déjà République démocratique du Congo mobi UDPS viva okobimela wa okokende wa biso pe base opération toyebinda Jean-Marc ayebisaki bango déjà bayokola kona UDPS viva bala moko nazoyebisa yo borekoyaka te esali tokei na transition sans Kabila tina 2028 UDPS viva na 2028 nde sikoyo tokoya koorganize baélection oboyolo UDPS viva Fachi alobi Vital Capital eza déjà out Vital Capital eza ba société oyo et investiraka na makambo ya agriculture aussi ba Marsafco
aussi banini ba Congo Futur ba Betesco ye mutu a sponsorisé Kabango na minute oyo Vital Capital Liban UDPS FIFA parti au pouvoir FIFA Vital Capital Liban Alobi Boye awa biso donc sponsorisé République démocratique du Congo à 100%. Donc pour toi efficace polémique pour ceux qui l'ont.